Oyo ezali première partie ya visite na biso na marché Mitraille na Njili quartier 1. Marché oyo eyebani mingi pona ba pièces de rechange ya voiture, surtout ya deuxième main. Oyo tolobaka mingi occasion. Monteur, boîte, suspension, alternateur, pare-brise, rétroviseur, soupape, nyonso awa ezali. Pona ba oyo bayebi te, Njili eza moko ya bakomini ya Kinshasa. Eza na district ya Nchangu, na côté est ya ville. Ezali commune moko très dynamique. Epai wapi batu balukaka pona kovivre, kosala commerce, pe kosala transport. Selon Wikipédia pe ba document historique, Njili ebandaki na 1958. Kasi tozonga na sujet na biso ya Mitraille. Mais problème ezali nini? C'est que grande partie à marché Mitraille ba clôturer yango. Oyo ekomi kopesa ba vendeur pasi. Ba vendeur bazoyi bate nani a clôturer pe balingi basala yango nini. Tozali komonisa bino situation réelle na caméra. Soki ozali na mutuka pe ozali koluka pièce d'occasion, marché Mitraille ezali solution. Ba Congolais. Tant ba Congolais ba jeune roi biso tozolu kusala misala tozopota tozoyibate. Tozomona toboto sala kululu. Tozopotana tozosala misala sur maele tozamuke tozovivre. Bazi bateli so mi relief so difficulté, moi tozwa so ba kope zate. Moi tozala ezate mais tala misala tozosala tamza mituka lelo na Congo beta mususu wa zate bakar pe kolala. Donc biso tozate mituka batebele pe kolala. Mais tozosala bazi bateli so miri difficulté koti to comme de moi souffrance par rapport ba kope tozosala comme malongo zoyate dans notre communauté dans tout ce par rapport à mais tous Congolais que ba fils du pays dégation les autres que boza bien té tout lukala to potrapo moi to yibezate tout monde to boy to sala kuluna to boy bakanga biso miyibi mais to potana ko boy mo tire biso ami ko sali biso ne so kimza to peuple so to kende to kimela wapi to ça étranger na éviter. Difficulté tozala ngwa omoni tozalaki na moi lokola tozalaki na lokola na espace moko donc espace tozali auparavant tozalaki lokola neti na koloba lopango non clôturé ozomona mutazo leka visibilité ezalaki déjà visibilité ezalaki auparavant mais siko maintenant to komi na kati enclos donc to komi na kati lokola na kati lopango mutu donc avant mutu accéder wa soit faut sala ba entrée. Bon, tozaki pe na ba entrée ngo ndenge les régies des oyer ko sala biso mira tozaki presque na 4 entrées. Zomona mais to moni ba limité ba entrée ngo to tika na presque mi balé ya minene na moko ya mukie o eza place bokote lia. Bon, place oso ezaki liboso kuna côté ya muta ba brigi kuna côté na so bandai ko kotela biso bato mutako kota kuna kitina apocalypse awa na disons na food market asali bachana ye a matin apocalypse soki azana moi charge boko kutinda ye soit bomatisi soit pousse moteur boîte ainsi de suite kilo akoza nango a mati awa zumutuka wana na apocalypse mais c'est comme entrer na ndenga boulevard et comme ka moko kaka na planète Jean apocalypse donc comme les biso moi mystique donc soki mutako wita côté likolo akiti awa donc pesa donc difficulté yango wana. Bon, à tout on dit la klaxon ils ont bien été camion ezaki électronique ça veut dire une adaptation commission câblaté moteur bono mona na passe tema biso to lemba mutu kate au maître champion charge d'assina béton fati béton do ya chef l'état maye les ebili na kata wenzimia financement des obo biso
yango wana toolandela éclaircir oyo ezobeta to ezonga na volant toolandela susuna baglace ezokita te baplace eyekita te eyomata te osala mokili euti mosika quartier oyo enzo baolinga bapanza oyo ebikisaka bamituka ebele oyo engeka ekomasela te toyedaka bato oyo aza na mbongo moke me atambola na motuka toka bakonzi bosoutenir biso toza baartiste ya mboka lobi totravaille na basociété minene so bosala biso baemploi tozali na posa misala eza te financement tozozwa kosungaka bato na kolisaka maboka. Bonjour Abba. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer la situation actuelle que passez-vous actuellement? Vraiment, je reviens pour vous dire que je suis le président de ces marchés. Et c'est ici qu'on évolue, on gagne notre pain avec tout ce monde que vous voyez. Les membres des collectifs de vendeurs de casse mitraille. Nous vivons une situation un peu compliquée parce que nous sommes ici il y a longtemps, depuis 1991, dont on était sur terrain sans problème. Mais nous voici au mois de janvier 2025. Et les autorités ont pris la décision de clôturer les lieux où nous cherchons. Nous gagnons notre marché. On n'a jamais vu un marché clôturé, malheureusement pour nous. On nous a clôturé, on ne sait plus quoi faire. On ne sait pas quelle est la position de la personne qui a clôturé et quelle sera notre position prochainement. Donc là, on ne sait pas dire chose. Mais on est en train d'observer parce qu'il y a longtemps, depuis qu'on est ici, on n'a jamais connu de pareils cas. Vous êtes dans des situations, conditions précaires, quoi. Bon, dire précaire, c'est encore trop fort. Difficile, c'est encore plus mieux. Nous demeurons dans des situations difficiles. Nous assumons ce que l'État veut de nous, mais toutefois, on attend une bonne décision par rapport à nos autorités et c'est de là qu'on saura savoir quoi faire. Nos jours d'aujourd'hui, nous sommes dans le flou. Pourquoi cette aisance? Est-ce que c'est vous qui êtes le propriétaire de cet espace ou c'est juste un espace? Normalement, dire propriétaire, c'est difficile, mais dire les premiers occupants, donc c'est encore mieux facile. Nous sommes les premiers occupants de ce site depuis les années antérieures. Il y a une société de la place qui se réclame être propriétaire pendant que tout ce temps qu'on a vécu, elle était absente. Malheureusement pour nous, parce que c'est une société de l'État, elles ont pris des décisions de la manière dont ils ont conçu et on ne sait pas quoi faire. Donc, nous sommes là, on attend la décision de l'État. Merci. Merci.